koyinda mambu masobele bana kisasa mambu melunga masolo ya sika Kin l'artiste tala nani aboya Kin l'artiste yo boya moyo nani okotuna ngulu tala potokuna mbongwa kala mukomboso mbongwa zayi balia makalisusu te mais Kin l'artiste franc-congolais oyonde kisasa Kin l'artiste kisasa babuka na kate kisasa soko lali my Rolls Royce triple Bandelia weekend et là mon mabota na bande kwa Congo Kinshasa pe Brazzaville bipai obosuli baku ya Kolanda magazine Kin l'artiste charge pe référence ya bakinois pe ba Brazzavillois nyonso ya mokolelo yango si bandi mbote na bino ba papa ba maman kasibo ba yango que vice-président ya Seni Norbert Basengezi mikolo eleki autaki bongo na mboka ya Corée du Sud bipai wapi azongaki awa na Kinshasa na plus de 1000 machines à voter pour na ba élection oyo ezali koya na décembre 2018. Peboye ba yango lisusu que ezali nde mokolo lobby samedi 9 juin 2018 bipai wapi bandeko ya plateforme politique Ensemble pour le changement oyo basoutenaka bongo candidature ya Moïse Katumbi Chapwe bakosala mobange na meeting kuna na terrain ya Sainte Thérèse. Pona kosukisa ba bref na biso boyeba que chambre d'appel ya Cour pénale internationale CPI na mukuse et décidé quoi quitter Jean-Pierre Bemba Gombo na charge ya crime de guerre pe crime contre l'humanité. Tika ete kimia ezala